Amana boye bisa kamana bino abimana ndak na posa na esuti aza sali abumala ko détail salita moi ya mwasi na ye pa ba camarade basimi mutu abe olamuka na tongo au sukolate bukushina mobali butu ngomba na tongo abanina asimba sani azonga kuna avant de la téléphone asala boye abenga nanu kote kuna ndeni so ba benga mamu ai sali boye mbala moko ko ba bimimba ye wala kenan mais obosani ko utaki nanu ko lala la muka na tongo sukola soko osama mususu sali mutazui gag asali ne c'est normal parce que yo eza gag te ozui mama yo ngana na ilamba se yo ilamba soki modele nini opanzi makolo okomi ko loba loba biso to bi mindele eza na ba page na ba futela ngombongo eza ngo mabeti to ko loba bango te ke no ko sala sans tabou te ko sala beauté oui mais il faut to miye ba peti ce n'est pas n'importe qui o sala ngo pe n'importe comment te na tango kalezalaka mo soko zo tomboka bona boye mobali asali boye mbas tika mbala kienda koya abika na zaka na vandi boye ti 3 mois 4 mois mbala ya raté soki aye awasala ka 2 mois bo usidora na skala na zemi ake susu aziza ngape na vai na ngai mombongo na nga makemba na kata wenzi ya lotula ti omona sasa yesus abi famille na bakomo yango yozela kaka zemi soki aye na boti aye atiki su zemi ake ti na boti bana na nga nyonso na mobali yana pe mobala respectanga ti to ekovana na ye na ndenge ye kokufa mais lelo esalama te libala ba contrat libala ya kobeta na ba gazon libala ya donc ekoma très différent on mona pe mibali pe pasi pona babala même si pas rosa on a boire des 3 hôtels na gérer na lubango na sandeni mobala be bana na vanda na ye abala ngate na ngeluka mususu to ngape na gérer ko na 4-3 oh mobala eza nango normal nga kontana na ba tutemba ba mobali boy mobali eza normal ko za na 3-4 azo itidi o wape malamu il faut voir naï mais sur Cool Media Télévision, Myriam Cool, la présentatrice. Un grand bonjour à tous nos abonnés de Cool Media Télévision. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Je profite aussi pour cette occasion pour souhaiter un grand joyeux anniversaire à celui que j'appelle Jerry Matondo. Mopi la sauce mbala tambola na banate. Joyeux anniversaire à Nayo. Merci à maman Mireille Matondo, la maman de Jerry Matondo. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Rachel Chako Rachou. Rachou Yabachouchou Nayenyo surtout. On va tomber tellement du solo, on va parler de la femme, à comportement, à moi Mickey. Autre chose a vraiment caté, mais ça vraiment important dans Kibo moi aussi. Donc sans plus tarder, je dis déjà bonjour à Rachou. Bonjour Myriam. Bonne santé. Santé bien. À la femme, hein? Ah oui, hein, bon, mois de mars pour les Arabes, oui, c'était il y a moi mon bimba. Donc on travaille pendant les premiers les 30 dans un canal les puta. Merci beaucoup. Na moni pe juste na maputa ça que mikolo ka maputa. Donc on peut en profiter pour féliciter pour ça peut mbote na maman na biso Françoise Vita azali maman oyo ya lokumu penza makasi mbote na maman nyonso balingaka biso mbote na maman babota biso mbote na maman Martine Okunji donc mbote na ba maman nyonso moi si nyonso tout azolanda émission ya femme kolelo na PC bambote. Beaucoup Rachel. Alors Rachel, quand on parle de la femme, tout ça qu'on s'attendre à la ligne, parce que apparemment nettement il y a monde de la femme et à battre contact le 8 mars. Mais apparemment comme tu viens de le dire, mais quand on parle de la femme, tout ça qu'on s'attendre à la ligne. Bon, quand on parle de la femme, on attend quelque chose trop spécial. Le mot ya lokumu, le mot ya kobanga. Le mot est protégé, le mot est lengila sans soin. Omoni, moi ce n'est wana. Qu'est-ce que regarde la moi c'est il y a mobali wana. Maman va passer mobali na pour passer maman valeur. Ozomona. So batali moi si wana moi ça ngo kitoko, moi ça ngaza munene, moi ça ngaza pembe, moi ça ngaza mwindu, moi ça ngaza vraiment à poids. Botali mobali bo passer mobali na respect. C'est-à-dire moi si azali loko ya lokumu azali loko ya kobondela le mot ya olengela moi ça moto abuyera place ya place embellir place ya nanyo surtout place ya vandi apesi fierté na ilisika na so bandi wana donc mobali wana par exemple neti maroja boy
bato baomona kaka Dieu donné maweja mais bayebi te Dieu donné maweja mais so bamoni kaka mokona Dieu donné na mwasi na ye monaki mwasi ya maweja etaleli ya kotala maweja échanger baconsidérer bamo autrement yaya telemisa mwasi ekeba abala so osomona mwasi ne batuna ba question osomona mwasi ne donc pour na relaxer que non valeur to grandeur ya mobali wana botala mona mwasi. Donc moi ça c'est vraiment quelque chose il y a qu'on respecter bela pena moi so nde ba ministre ba babi moto apesa sa vie il ba le batala ka biso melo batala biso biki moi sinda apesa ka vie moi sinda sala ke biso mbali tozala donc moi ça nzambe ande on lobi moi si azanzambe moi si a chaka lumière ici quoi avant mais tozomuna bande kona biso misusu ya basi baza ko honorer ki bo moi si na biso te okomona moi si ma telemi na bala zo finga mobali soit abosa ni ke yemo aza mama bandi ko finga mama ya baninga tango mona mamba bona banzela elobela yo et ça va passer et ça va vraiment passer ça lokola nakolo beza lokola nasimbi sani ya loso na madesu nazolia parce que tant on a dit loso na madesu nazolia obinga loso na madesu ndeza apprécier pas bato belé loso na madesu vraiment un repas très spécial pour la bato mususu allez nazi siko ba zelo na komotia na kata loso na madesu bato ba muna ndeni ba muna ngali boma nazi siko zelo nazotia na kata loso na madesu siko na mandasu kolia. Donc ils ont dingue wana mutu oza trop spécial oza vraiment mutu monko le kumu oza les lumière oza les ange oza nyoso tata na bi oza nzambe alors c'est quoi aussi bon nzambe na yo ozi lumière na yo comme la tsango botutu comme la tsango obscurité na biloko yozo sala tango telimo fingi tango babali batale moi si mobimba pas le ba bon on d'ailleurs que moi ça côté ma ganga te moi ça côté ma soana te mais ce que tant côté mo gangi bongo valeur nyonso isopani valeur nyonso le kumu nyonso kei donc comme si ko sangisa basi nyonso tu au fingi sa bango ya ngona ba comment mélanger basi batonga mboka te basi ki ça basi ba fille congolaise ngaza kamana na monka libanais et le kaloba na ngalobi bango nde bayaka wana ba pesa bango déjà ba principe ba pesa bango déjà ba tactique nini ya revendre na mboka ayi ba bisa bango balobi fille congolaise lâche que jamais ba pesa bango ba technique na combien aux filles technique nini ato pesi mbongo to aux filles pour la lier wona libanais lo beta na obike maya misu ce que l'on mi lo blanga bi bon amona nga na camarade na tout ça vraiment na ba limite on a ba kilo on a ba respect c'est quoi tant on so beta li solo wana ki baninga nen ba lobaki na yemo pas au vivre mais Rachou je ne comprends pas les filles congolaises tout ça et tout mais ce que non mi telanga bi sinon a aucun ça que ce qui nazara tant on nazara na yete peut-être ngape nazara bongo quelque part ou même peut-être ngape na ba teta ngape ndengona mais a roka personne ko présenter ngape ba kamale que c'est mon ami vous en mon soni wana ils ont formé le koyo tellement que et comme nango et salami mbala liboso et salami mbala mibale et salami mbala misatu et comme fréquent et comme normal tozi salité to lati sango veste et comme nango normal OK c'est loko biso bato to zara temps ya ko prêcher batu nanzila ya micro nanzila ya caméra to lembati parce que tant ba osala bongo c'est notre honneur aussi qui est bafoué biso pe nzoto na biso ta bato bamona biso bo maman tali bo tata l'émission la dame là Myriam je l'admire je la respecte je l'aime tout ça en tout cas ça bâtir les mains en ligne il y a Myriam Natala en point nini azo so na kilo mais tant que to ça bato na ba continuer ko ça bongo to za temps ko lobaté pour que bilo wana si là biso pe to ko maka le fou le même mbadi surtout na po aussi ko loba ya marambu ya to si maintenant on peut côté accoutrement biso ba fille ba journaliste en ligne ba benga so ba chronifuati ba sangisa biso nyonso tout mais au mona o ba bengi mwasi alati eloko mo ya mikuse alati atiki poitrine banda est-ce qu'ils aura vraiment respect bon oyebi même nga na Jocelyne normalement nga pena na banda TV na banda émission na ba YouTube T na za na TV
Beaucoup qui t'a terrain pour beaucoup reportage. Beaucoup t'as des arabes. Beaucoup classé comme journaliste. Après c'est télévision, radio, presse écrite, oh médias en ligne, YouTube, internet, j'ai moins considéré. Pour anime, na mambo sala maka. Parce que tant que tu es sur YouTube, tu as bannir le guana. Non, il faut ça la considérer. En même temps, égalité, le rôle à bâtonnier surtout. Quoi, journaliste, surtout. Si on est top comme moi, on a peine tout ça. Biso tout les journalistes. On a peine les éléments qui sont traités à ma manière et puis on a diffusé on a ndenge nanga. Des biso tu ça l'appelle le boy. Tout aussi si tu traiter et puis tu publier en haut. Et ça les éléments tu sali lelo. Alors, ba tout oh ba comment ko fingi ça ba fille ba biso ba journaliste internet ça ba kuya. Ba parachutiste. Alamu qui na tomba moko po pumbwe muta pumbwe na ya utika likolo buka akwei akomi journaliste le ayebi ne éthique na dans l'ontologie ayebi ne yangote ya ovanda rabu lelo ba yebanga ye wana zumi micro na ala tipenda jipa mukuse kilo kando tolo ba wana elle est là, elle s'exprime azo pesa la tope ça tenir bah oui elle est comme un gag mutako ça ina théâtre pour que les alaka il faut céder le ngwe okekuna tout ça donc comme un normal gag oui mutako ça ne gag pesa pour baba seka batakuna libanda bazala un peu moins soucieux mboka batika kala moi biloko basala la bango sala ki bazala quand même na moi souris na elongi mutazu gag asali ne c'est normal parce que yo eza gag té ozi maman yo ngana na ilamba se yo ilamba soki modele nini opandi makolo okomi ko loba biso toyebi mindele eza na ba page na ba futela ngombongo eza ngo mabeti tokolo ba monte ke no ko sala sans tabou te ko sala boité oui mais il faut to mier ba peti ce n'est pas n'importe qui o sala ngo pe n'importe comment te ce ko sala sans tabou o mema ngo ndenge ni il est littéral les ndenge ni soit soza sala ta baye ba ona o sala sans tabou sala ngo bien sala ngo bien puis sala ngo propre laisse mutu musumu ko to mo ka mutu moko salité là zika bando la saka nzoto bando bina boy ezara soka soki combien de minutes ana capitalama visibilité c'est ça la peu propre pour mutu ça musane to ko peksa bakite ko sala ngo mindele to mona rapina bango ezali chaîne moko eza codé wana sona je me souviens pas je me trompe ça na Star Times eza numéro soki combien eza codé chaîne wana eza uniquement pour la pornographie bafutela ngo mbongo ya biso sikoyo komona ngo wenze ni code bloqué ni nini o mona lelo batie matembele lo batie ndunda lo bikona batie sextap lo batie finalement et comme dit n'importe quoi bisangisa ça fait mal salité au mona et n'importe quoi au moins au les athées bango de ba fingisa ya on lo bato lembate to bundara pour na osala la différence et puis pour na ko laxa bande comme ça que non tant que tout ça loko tout ça on peut quand même bien. Comme je viens de le dire, merci beaucoup Rachel. Tout si mais sous vraiment quoi y a ma bala auto bala biso ba jeune fille. To ya to bi que ba maman biso ka biso bala 14 ans, maman na ba comité ba sali 50 ans de mariage. Ba zo fêter ba 50 ans de mariage, mais biso to mona to bala ni na 2020. Na dobika ya 2021 to ka bwana. Mama sika. Eza ba comportement. Wana ndepenza wana penza. Ba mama biso kala, nga penda na féliciter ba mama na biso nyonso. Ba maman Françoise Vita, ba maman Martino Kunji, ba maman Del Mwadi, ba maman Mimi Wombo. Donc baza ebele, il faut te féliciter bango. Tango kala. Maman eza kwa ngana yo boye. Komba ina biso za Delone Maweja. Delone Maweja qui a senté moi si libanda c'est atineti yo zemi. Maman zwa moi si wana na zemi na ina ndako na biso. Maman na nga botanga. Ah bon? Moi si wana yana ndako. Papa biso azataki na voyage. Maman avandi si moi si wana avandi pour bali bandaki voyage à Sundola e na zemi bobo. Avandi si to vanda mama wana ti mukolo ke ndo bota 9 mois koki abota dans 2 semaines valise bilamba. Maman ki ndako somba biluka ba ya mwana ya valise ya mama wana na ye moko maputa. Na ya mwana wana ya bébé abota na quelque chose kende.
Votre robot est compliqué, un robot est comme compliqué, moi vous avez chargé ça pour moi kende famille ko en charge. Moi ça na zoapé bisaka kenda ici ho neska kenda ko bota lelo oyo e sala mate. Lelo o natanga kalezalaka ngana ovanda na zanda kalibala mwana na yo za mosa libanda mais mwana na yo il est là avec moi. Azana bande ko na ye. Ozomona. Attention quand yaka wana te mais que chaque samedi mwana na ya kaka il passe la nuit avec ses frères ayenda ko za papa na ye et puis asisi akei. Ou bien ta ya kaka te ibiki no mbonga mwana mine avale ya kaka. Mais lelo yo mwana nga mine avana ba futite ba ke futela ye. Po yende mwana liboso te. Yende diplôme te. Ouais ngande oza diplôme te. O sala monte. Ou comme déjà ko kamute mama que non fille wana libanda. Okenda kwa nganga. Il faut na boma. Bongo soko bomie. So akufi mwana otika sute. Ah oza so mususu. Oza so mususu. Donc lelo na lobby est très différent. Ki bo lelo lobby na ngata ba ndeko na biso. Ezo bomisa biso na ndenge moko. Non. Ki bo lelo za vraiment elo moko. Faut te déplorer. To zonga na makala. To tela kala mingi tena ba WhatsApp ba tayi si photo moko mama moko otoboma. Moi na yambanda na ye na kata ndako. Bomis une petite jolie fille. Otoboma ipona ni. Soko bomi mwana. Ni papa boy mama wana. Et puis soko lelo est vraiment très différent. Fille au bali mobali au vandipe. Au biso non yeba kokololo. Ya ba garçon nga alobi natanga kalezalaka mo bonso kozo tomboka bona boye mobali asali boye mbas tika mbala kenda koya abika na zaka na vandi boye ti 3 mois 4 mois mbala ya raté soki aye awasala ka 2 mois bo usidora na tikali na zemi ake susa ziza ngape na vandi ngai mombongo na nga makemba na kata wenzi alotula ti omona susa yesus abi famille na ba komo yango yozela kaka zemi soki aye na boti aye atiki suzemi akei ti na boti bana nga nyonso na mobali wana pe mobala respectanga ti to yeko vana naye na ninga yeko kufa mais lelo e salamate lelo e salamate na tango akala mwasi na mobali ko sona bango ezana libanda te lelo ko sona ko na ba réseaux sociaux soka to bebe na mobali wana o sandi bisanza nyonso tu na réseaux sociaux ba mukobo bandaka bukutana kana nani bo salité nyonso bo sala na ye o boaki yango au vu de tous eloko photo télé melango vraiment makasi wasi lelo personnalité zo la lisute personnalité zo la ki bo moi c'est comme kende est-ce que toi qui la suba maman te yo héros Android maman le maman blanc kala les antiquités maman yo ebitele le comme boy le besoin de moi pesa maman conseil débat donc to linga su ko loka te to mo ke na vitesse que ça mabe ils ont vraiment mabe le fille comme ma baba le comme un contrat maman va ina na bana soki isimbiti na obima nanga même kala to ndo ba maman so bandolo ba ke no ebili bali za aller sans aller ils ont voyage aller sans retour so ki do bébé bonga za kuna on limite déjà libala mais lelo o tete l'autre non kenya na mbala la yebi déjà et si mbete to kaboli ba bien yo zu yo nga na zu yanga et famille nga nga na sa ni donc e koma bongo libala ba contrat libala ya ko beta na ba gazon libala donc e koma très différent on a pi libala pe pas si pona babala même si pas rosa on a boire des 3 hôtels na gérer na bango non sa ndeni mo balo be bana vanda na ye abala ngate na ngeluka mususu to ngape na gérer ko na 4-3 mobali eza nango normal nga kondana na bato temba baka mobali boye mobali eza normal kozana 3-4 azo étudier o wape malamu il faut voir naï mais yo monto ebike non nazo linga mobali to vivre na yenda balanga ça les atouts zala moi si c'est respecté constituer babilo tout pour mobali na sala effort na yo malaza azala parmi ba wana nyos azwanenga mais ko biso ko ça effort personnel ba baza ngo tani face na bo manzo tani nyam ma kala ni kambana imbe ba ebele e simbita kene o ka zo ba te patata yende mbali na ye donc yo se soumettre kaka skanga mobali na yo sala nyonso iko sala ke mbala mona ke na ke te yende fona bala yende za yanga to ana ta wana te
l'autre fois habité Mariam. Maman ba les hommes il était parce que tant tous qui non libana na moment ya kimakamu moi ça zoyo moi ça zongenga moi si kitoko make up mais bando tena nda ko trouver ba salité mo boy oyo bando mo na teta mo na kimakamu dans libana tous na ba blé bon ba une moto pa ko la maintenant comme na kata nda ko monika neti bon en fait dans la longi na nga basi ko mitika basi ba ki salité moi crayon na bande ko chacha ka ngoli susute moko bongisa nda ko bali ko bongisa te basi nde te vraiment vérité toi mi te ma be makasi mususu azama pena concurrence nga pena na obala no laksa bango moni quartier na biso mo fienda bala kiana nga na obala akosala tout o arracher les balles ezalaki nango te yote to o arracher les balles o mérité te et yaki nango on suppose non peut prête te tala les balles faut à la prête il faut à la prête est-ce que je suis prête à m'engager ou bien est-ce que je l'aime bilo ko mi balé o la prête à s'engager te o lingi pe mutu wana te so ko za prête te o mona salika tout ba mona ngapi na bala ki to na famille to na quartier to fona prouver mbala to to kabola na ngai so na zimba fona bala au continent à libala tu n'es pas en mesure oui bininga au sala mobali sointe yo moko salité pour début à film susu na boyo tanga kombo ba te biele ba yebi tanga na ba te biele ba ko identifier aza salité de tout mais aza na ndako libala mobala moni ke moi c'est salité leki akiko linga film o libanda kaneza ga rebo moi ça moni photo ya fille wana abinga baninga le mbala linga boyenga mbala ko ako ko moi cité que na lingi yo susu te bobo ayisi ba camera na bobo sa camera no abima na ndako na posa na suti aza salite mbala ko détail salite moi ya moi si na ye pa ba camarade ba simi mutu abe olamka na tongo au sukulate bu kushina mobali butu ngomba na tongo abanina asimba sani azonga kuna avant de la téléphone asala boy abenga nanu kote kuna ndeni sobe babenga mamu ai sali boy mbala moko roba bimimba ye wala kenan mais obosani ko utaki nanu ko lala la muka na tongo sukola soko osama mususu sali ala muki na tongo awa tale ngwe belo ndi kabelo bon siko kote kuna to lobani manzaka ya makolo manzaka ya maboko surtout batu boso bakasaka non te po ezala bien photo tcha boy te boy to tchaka onka za pour na cérémonie le 8 mars ezaka penda bona zinga mona bando limé na manzaka na ngamo normal ndenge yo tie propre boy ils ndenge wana mbatu musunte ils ba fio baza vraiment salité mobale mususu amona nga to stoboti bana nga basala mama te to vanda kaka on vivre non na soni ya tovanda kaka mais libanda zana mwasi oyo soka zanaye il est vraiment à l'aise kuna à l'aise azana propriété azana respect azana nyonso yo vanga tirara to vanda ya ngona basi fo baza conscience okowa kuna bandi ngana kana bisaka nanga mobali bomba kaka soki alingi ote alingi lobi kuna mais ozo se questionner te osala ba autocritique te il faut na sala nini natala na mobali pourquoi toujours fona kanga mbali na mobali na basi pourquoi toujours son mbali na ngai fona monika na ba préservatif pourquoi son mbali na ngai fona monika na ba rouge à lèvres pourquoi autant on ba pourquoi wana tu peux faire tout pour récupérer mbali na yo c'est vrai que mbali bazana monka ba tonda te oui mais ça là au moins que mbali na je dois rentrer en tout cas je dois rentrer au moins pas que non était en tout cas la maison me manque et ma femme au moins ne me tombe na moi ibomba la bengi testo boy basi musala lelo mobala agende musala chago yao msipe ayebu yeza ne kuna na mbeta lali na ye asa tia bilo ko la mesa bilo kangwana eso pa lo bato mba déjà mi yebeli da yake non ndeza bongo bilo ko ko la mesa donc na sora maboko na fanini na banda kolia bala ke musala il faut seulement tenter. Toi là sur le WhatsApp et comment là so sortir no 1 giga tu peux garder banda le lot tu lobby na tonga mbaki musala salut coucou ça va azu ton répondre tu laisses so azu moi répondre et répondre mon comment aujourd'hui chérie je vais vraiment te battre on peut ko préparer mon tout abi lelo pena na ko salo musala de ton retour bobali c'est quoi comment on va que non ba ba kanelinga lelo non lelo il faut que je dois rentrer en tout cas lelo on a match lelo vraiment moi là moi c'est ngabi lelo fa gagner combien de buts 3 buts à 0. Donc, on sait que mba no kwa senti que non, c'est elle que j'ai. Lo enaka na ye ka fona za na ye. Mbasa lo ba yebi bongo te.
yango wana faut tobunda kaka toza wana mpona kolobela basi tozonga na raison tozala pena na bongo babaka la femme c'est une fleur lelo lelo fleur femme ekoma matiti yazuma ye fleur te ekoma yakini. Oh, merci beaucoup, Rachou. Comme la mission je suis sûre que c'est pas bon. Ben, azon, elle est sous. Toi, il y a un sujet la mission, donc mission la souka. Moi, conseil, la bande qu'on a mission, il y a bassi. Hein, mon maman, bang, appelle ça la bien. Bah, conseil dans mon caca. Toi, la mission, toi, bah, maman t'aime. Vu comment on a, bah, maman, la mission, bah, mbasala. Comment on appelle quoi, personnalité, zo kende. Il y a un to lingara, to peut s'appeler comme concept limbati. So, il y a fille. Oh le moni que non balité soigner pour kanga mobali wana da balande yo soigner penza obi nga penza ton d'éviter wana fona linga ton d'éviter pena ne fa balanga mais fona taba na sa tout pour alinga nga abalanga tout tika hypocrisie ko sala teka pas pour prouver batu nga fona linga lokwa boyenga to tika pele kamba réseaux sociaux obwele na mbali na yo bando chaîne wa réseaux sociaux ana bandeko et puis le monter peut-être avec même si ne mbali na vie yo sambu na réseaux sociaux peut-être zaki nonka be changement bo lo boko uzongana souté famille na peu aux asons en bon terme na bango te et puis peut-être au sala bon mbali bobota mwana wana lobi akol pour la blog etika na ba réseaux sociaux tika la kana ngo elongwa te mwana kol maman nga sande papa na nga boy uzomona biloko neza malamu te ba fito za la propre tous à la vraiment propre exacte que non le kaka mbongo ta kabelo nga pe na zi propre na nga mesh na nga so ya $2 il y a $2 à pamba na tina nga na muntu donc na nga propre la mbala nga propre to bungi sa personnalité te bo moto na biso te une femme une fleur to garder fleur na biso to tika te imbala ba sia na kina ye wapi omuna musu pena nzambe musu mwa mbali musu so finga mwasi po ni mwasi mwa mi pesi respecter ami pesi valeur te to bungi sa fleur na biso wana te ilo vanga na obundaka yango na mwasi sa fleur en tout cas c'est mbala moni mwasi faut que ayo kapenda ba chat de poule na nzoto mais le so mbala moni mwasi ayo so chat de poule te ele rara bongo non mbali ata mwasa na za yo to sa moni mwasi fa ba katala faut nzoto sa mwa gigi il faut to bundelo ko neza la kaka ezala kaka. Salutations, normalement vite fait. Oui, merci beaucoup. Merci Nabande Kounios Balandi depuis Allemagne, depuis Londres. Mon vieux Hercule, on voit tout. Babi la meilleure rendez panaye. Merci papa Nanga Alberto Moubiaï depuis Londres. Papa Nanga Titan Zenza. Maman Nanga Martine Okunji. Maman Nanga Astrid Mamboueni, maman Fati Béton, maman Fati Bomonko. Merci na bande merci na Josi Moussaou, moi Mbinga. Merci na la femme de quelqu'un. Merci na bande tout balinganga Rachula Caramel. Merci na Lipasa Nanga Léa Omba. Merci na ma grande soeur propre Jolie Palanco. Merci na Joujou. Batu baza e belé. Moi les morceaux na pesa ka ba maman nyonso. Ba fio ba se respectaka. Ba fio ba fleur. Ba fio ba fleur. Ba fio ba panique kamibali. Na ninga ba bete na ninga bien. Ba fio ba za so moni la fio sepeli. Ba on na pesi mbote lelo. OK, merci beaucoup. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Moi, je dis seulement bonjour à maman Françoise Vita. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Cool Media Télévision. Partagez nos émissions. Commentez et que ça là vraiment bien. Merci. Il y a Francine Mavimpi, mon vieux. Je te dis bonjour. Mao est derrière la caméra. Elle est l'enfant.